peuple congolais, le retour à la campagne, on ne sait jamais. Na kosenga na peuple congolais nyonso azala la tolérance. Azala éveillé. Moment ya campagne oyo, ezali moment oyo toyebi babengi yango campagne, c'est-à-dire mutu nyonso tu akoyana maloba ya sukali. Pour ko flatter peuple afin que peuple a sa confiance. L'isolo ya campagne oyo ezali quoi l'isolo ya les corbeaux et les renards. Bon on très bien peuple congolais. Mutu moko te aya kokosa yo na maloba ya sukali. Oyoki yango tellement ebele. Oyoki yango tellement ebele. Toko sala boye. Toko tonga boye. Toko bongisa boye. Donc, pour na peuple congolais, maloba o eza maloba ya sikate. Oyoki yango tellement ebele. Il est maintenant grand temps. Ou ça la choix moko oyo esengeli. Choix oyo ekomema changement ya libela na mboka na biso. Voter utile. Il faut voter utile. Komiti kate kozala emporter na ba politicien ya Congo. Bato bazali koya kokosa peuple pour na ba intérêt personnel na bango. Bana na bango ba kotanga libanda ya Congo. Ba vi na bango ba kotonga ngo libanda ya Congo. Pe bazwa koya kosakana na peuple. Koya kosenga peuple oya ko souffrir. Ako nyokama. Balande na sima. Babetere maboko. Bakumisa ye. Peuple congolais, tous à la conscient. Campagne bandi. Accepter. Bakunyo surtout oyo bokoyoka. Parce que a autant de temps ko bonde la mutute, autant de temps ko lenge la mutute. Ezali likambo ya mabele, likambo ya patrie, ekolo. Yango bomoni na lati sokoto pour ko talisa ke ekolo ou jamais, la patrie ou jamais. On ne peut pas laisser Batouba ko intimider biso pour bangonde bazana monopole ya mboka na biso. Plus jamais. Il est temps Congolais a sa conscience. Ceux qui ont sanctionné. Ceux qui ont ça la choix moko utile. Oyo et que ça la regrettable était n'est que tu perdre 5 ans oyo et tu koleka. Combien des années déjà tu perdre? Des années et l'équipe biso peuple congolais te bénéficier de l'okomo côté. Ba papa, ba maman, bilenge basi pe bilenge mibali. Tous à conscience. To trahir conscience na bisoté. To trahir bomoto na bisoté. Pour Congo a besoin ya ko avancer. Tala lelo ya ko sala pasi. Comment na est ya Congo. Est ya Congo. Président de la République à la kakike ti manane esi la bitumba faut si la ngambo wana. Mais lelo bitumba ezaka bitumba te mais ezaki ba mboka na biso ba botoli na bapaya. Ba kanyango na bapaya. C'est-à-dire peuple au bazala ngambo wana moye ba voter ça te. Ya ko sala pasi peuple congolais. Ya ko sala pasi. Tolanda ba politicien te. Tolanda intérêt en mboka. So o sala choix moko ozali utile. Pona mboka na biso lobi ezala mboka o bakotanga mpa mboka ozali développer na mboka.